photo tout. Ah ouais, photo. Asa ni akufi. Ah, papa. Oh, je tiens pas. Uchili. Ah, mukonzi na oti. Azalaka mukonzi na nga. Azai. Ye aye koluka kusangana sikoyo na kofelo mede mopao. Yo sepela na oti. Mais osepela na ngonde nini yebi ba guerre to sala pona makambo wana ya ye na mopao. Ah ouais. Biso tambola la ba machette na car pe koma guerre. C'est wana ku bakuluna peda bazati komelo wa siko biso to bimaki bakuluna pe komi pena yera musozo luka via na babunda. Oh, mais oui. Bo siko komi na moment moko boye na yebite esprit ngo ezali ndenge nini ya kokende kokutana ka lisusu bo sanganaka bo yembaka bo kendaka kuna epa na ye okoti na studio na mais non eza lokola ngana oso to komi na ba niveau moko to suka ka na mbote bisika déjà ba kine loko ana quartier latin yamba ba mission na bango tuna bango ba bisa au quartier latin ana quartier latin vie ne fallait pas asa suba crossage wana fallait ka sala banze monende to ando sala to beta ba olympia na biso bien to sala ba voyage bili to zo ba mbongo na orchestre ngana somba mutuka na Kinshasa orchestre na do futela ndako na kipama mutu bien. Dernier album na nzemu nini o conception capella ya dernier album wazeko. Wa ucho bimisa. Nzemu yebi o. Na yebi na nzemba tamoda. Yembi ba Mbappé na yebi yango te. So concert ba bengi don woy mande. Mengara yemba kuna banzembo bele. Ezande mupepa mabe. Mupepa mabe beta. Si on peut pas laisser un faux pena donc faut pena to prier ma casse. Ah ouais. Parce que normalement non tout c'est quand tout so ma vie. Mais tout so la normalement Félix Oazir na orchestre na ba ko vendre na bo. N'habite son entourage ni azana bango ba bureau ba to ba concerter sur ça banani. Et puis non mais normalement dans la logique des choses ba juste dire ba ça ba zongati. Oh azara ratilelo. Mais oui ba zongati ba za. On a mon aller souhaiter. Ba ndoko muswana na bon na suis chance ya bango ati n'habite sur visa mu za la bango sur nani. Donc yazali mutoyo akokendo sangana lisusu na vie wana te. Et puis comment ils sont bengi ozolo bana tika mais orchestre mamda sepe na ngwazate poto yebi makambo eleka ba maître ki waka na ba riska na ba liwa maître kofi wana ki waka wa soka zo tala nga yebi na mukolo to kinda ko tala etang ba tutaka ye na mutuka nga kufa ba matela biso to kinda ko tikela embongo ozomona donc eza ba makambo to zo ba makambo susu na ba ventile te nga déjà soso pesinga face mais le lot appelle ça bino réseau quand même. Bato bolinga ite baso la kofi ba bongo sala kofi te parfois ye mona mutema ne muta yebi soka perception raison pas ko loba na ngate mais ye moko yebi impression pour la dernière album en auto d'émission ouais yembi ba joueur mais nga nazo mona idée wana na yebite idée wana pona nga na koloba on a télé te moko na omone na osola na ye. Vous avez ma bé? Idée na ezaki bien mais bon na ko définir kata mwa mokia. Je pense que là mususu ba joueur a yembaki asala ki yango po na sentiment mboka. Parfois ba pas beta na mboka te. Bah voilà. Mais siko soko sala ki yango po na bato mo le mususu bo solo la te comme la place parfois boye banité là mususu boye bande loin. Bozana contacter no oyembeli bango ba film po film wana betami na ndenge to ya kokalinga ya kotumba ya koyita ya ko quand même président normalement respect. Personne n'est prêt. Personne n'était prêt effectivement. Voilà. Personne n'était prêt donc 5 dates d'affilée complètes dont 2 dates le samedi le jour même 14h 20h45 donc mission accomplie, c'est historique.
Merci à tous, merci à tous les Congolais qui me soutiennent à travers le monde, merci à tous les supporters à travers le monde. Le 16 et le 17 décembre 2026, la Défense Arena, n'a déjà date, donc on va jouer une semaine complète. Je promets d'organiser quelque chose au Congo. Je vais m'organiser. Je ne donne pas encore de date précise, mais c'est promis. Mais Nino Okolo pour la GTM Yadajou pour les Congolais. Oh, c'est un message fort. C'est vrai que on n'a pas forcément ces rapports-là à se dire des je t'aime tous les jours de collaborer, mais en tout cas, c'était très fort de la part de Dadju de dire ça devant des millions de téléspectateurs. Donc, Koffi Olomide est une légende. C'est certainement le plus grand artiste africain. Voilà. Gims, je t'aime. Merci. Solo la vérité, merci infiniment. Merci à mon père, Juna Janana, ici présent, qui est la source un peu de tout ça. Hein, c'est mon père. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles, Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Très chers internautes, bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance, la considération. Vous êtes belé pour la vidéo à travers le monde, à travers notre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité maintenant réel. Nous avons un grand parmi les grands chanteurs en Boko Nabiso, Ladi Miyembe. Moko Nabiso ya Tchango, Moko Nabiso ya Congo, Moko Nabiso ya Kinshasa, Moko Nabiso ya Paris, ya Parisien, Moko Nabiso ya Bonamboka Congolais. Ni Miyembe toujours décortiqué naïe parce que dans un projet à mon album ou à Zubungisa, ça fait longtemps que tu as été, tu sais qu'il y a par rapport à l'actualité, par rapport à projet, l'album ou à Zulinga Abimisa. Vous avez accompagné grand musicien, il y a beaucoup de ready à Miss d'Angleterre, beaucoup de Fabrice Massamba, Red Muta, English Fada, Perry Abanglais, mon thème est Mama Yolande, Nagata Angleterre, mon thème Mama Yolande, donc, et ça là, il bien vidéo pour moi qui est Fabrice Massamba, Red Muta. Reconfirmons le sur la plateau, Red Muta. Merci pour tout. Mon partenaire fiable, Fabrice Massamba, Red Muta, English Fada, Perry Abanglais. Bote bene na mama Philbertine Samba, moi si adorteur Samba na anglais, na rata Angleterre, tout pesi bino bote. Ladi Miyembe, bonjour. Boni santé. Santé kitoko Migeniema. Ça date un ningo ba français, ça date. Ah, on est première fois na na plateau. Na plateau, chaque jour déjà c'est na vendre là. Mais on a vendu mingi zaka oya moko wana. Biso to banda idéologie. Des fois, tes plaisirs, il y a un monde, évolution à studio Zokinde. Oui, très bien. On a été déjà robimisa bilokos. Abandi bato batala nga na ba page na ngai bazomona. Abimisa bilokos. Et puis tireli sous na banzembo mususu bando bimaka moko moko. Mais bientôt na osala. En tout cas na banzembo ebele. Sikoyo le problème là c'est le bateau yo bazui banzembo. Bangonde eza à charge. Siko déjà combien de nzembo ya bato bazui? Baza déjà na 4 chansons. Oh bato basombi. Basombi ko tuté eza ke toujours yemba bango ka pona ba bien fait na bango. Ah, yo tekelo banzembo te. Teza pona ba bien fait. Bato ba tekelo banzembo ba 100,000. Ndegono fali ateka banzembo $100,000. C'est normal. Talara yaza fali. Yazo vivre na musique et bino ndire bo laisser musique pour vivre n'importe quoi. Aussi go yozo imbara bato feli bon. Okomi loka batakala banoy ba yo li famille yanga oni po na obetaka masolo ba mbongo nanga yo kansi batongo o ba uzulo ba pesa ba 100 millions na tomona ba tambola est-ce bana ba 100 000 oh
Yebisanga Mbongo net so yo nani otambola yo na nani poche. yebi na Paris awa apesaki 100,000. Na bien, mbongo so muto ana ngo facha ngo na muto Ah, ke tika mbongo yango. papa. O mone ka Apesaka na bango patambola. mbongo. 100,000 ne baza na mona ka biso bayembaka ba na Paris awa 100,000. Ako somba lupango te soki wapi. To ko Bona na biso bazangi mapango batu ba yemba. Non, 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 non. Non, bon, ça va sur appeler ça 100,000, c'est bien. En fait, yo compliqué o gemba ba na 100,000. Yo ndira ta 10,000 no yemba mutu te na. Yo ba biso ko mbongo no ebele. Il faut na ebisa yo. Mais non. Mais il va le bailler na TV. Non. Tika fali avana et ngape na lukili ba problème. Voilà, tika voilà. Exemple ke muninga ba futa ki 100,000. Oyebi to sala na émission moko awa. Na loba makamoko kutu na zala ni contre ni pour. Mais la monnaie comme une type ma finga. Ale biso to linga bon souhaité. Ah ouais. Ba finga ki? Ba finga yo. Émission moto sala ina yo bo. Ba tomba mo finga ra bo. Donc batu balingi sur vérité te. Donc oyembi 4 personnes yo félé. Ya ofele te ba pesi mbongo na bango. Mais combien? Na oloba te. Yo salaire na oloba ngo. To salaire au futa batuna. Mais non. Wane komba matalana. Et wane to iba musicien vina bango zaraka. Asomi montre 300,000 à filmer, montre notre chose mango 300,000. Mais fallait ba Gims ba laksa. Asomi bilama Gims pas laksa ba. Non, si on ngabe fona laksa. Gims aza les sels noirs on na yebi asomba blouson ya valeur ya plus de 100,000 euros. Yende to beta ki ngo tala gi. Yemo ko ya olobate. Hein? Yemo ko olobate. Mais aloba ngo to na bi prix ndé. Ah, félicitations. Ngo papa Juna Jana. Banda lelo ngabe na ndo oloba siko ba mo. Folo baba bien na petit. Montre là tiza combien? Nzembo yembi batu tout ça. Na yembi batu na yembi to soli na bango bien. Merci na bino et tout. Banzembo ezobima. Baza ba camarade no bato yebi to baza ba kilia. Mais Joel Rola Blanqui aurait des eaux. Hein? Joel Rola Blanqui aurait des eaux na yembi agence ya fret. Bango ba memanga ti bango lati. Mais na rolo bate. Na ba bossa pesa ngai mbongo moko boye te. Moni makamususu solo boye pesi na gauche droite bate. Biso za ba Congo. Tozana mo ba lozi tout moko boye. À part yo yembi na tina otanga ba kombo te na yembi ka bato mandio faut que nous ça musique so bon bomba vina obo faut que alors aussi musique za matalana une grande partie musique matalana ngo za lelo to bro master na bino ba faire rigola oso mi tuka balaki si biso na TV aso mi mutuka na ye atonga banda pour na musique ba fali pareil Fabregas aussi so mi Porsche na ki no ngisa sala ka sabatu héritier so mi da musicien mi tuka la ka biso mi tuka yango ba musicien. Ngai na bando lakisa mona mona ga muta sombi avion to jet wana na bando lakisa pour l'instant na lakisa te ezana yanga après si mo na débat ya musique te yo nde mutozo memanga kuna mi tukana kutu ya cher wana ba lakisa yo ni oluze l'avion kuna muta somba avion te jo muta somba avion wala mu faut que lola na musique wana bien ti ozo avancer tu es ba minute nige. Non, omoni ba wana nyo sa ba futilité. OK. Eza to salande boulot, to sepelisa mitema batu. Batu ba sepela, c'est tout. To eza futilité nga na mona ba rasta ou ba beta ka ba musique ba reggae man. Na mona bango dem so tambula ne boye s'en fout maza mbongo na e. Ozo mona donc ba makamsusu mo kotango to mo kena ba makamoko eza na mona sensité parce que le loko somba mutu kezaka ya yo na famille na yo bato pe batali babeteli yo maboko ekoma pe ya bango te ozomona donc totala ba vie ndenge to vivaka lelo ba pire bazaka sute ya omoni ata bato zotanga bakombo na bango moko bazala même na confiance lem so ba entourage na it bango te parce que motema mabe komi ya makasi elongwe na chasser pene comme ndiyo dinago dona ibunde na wolobati. Très bien. Voilà. Mais le long vandi bozo définir musique ndeni selon. Est-ce que musique de bo sala on monde si na ibiti ndingo définir en mais na ningo pesi sur lumière par rapport à bino ba chanteur. Boza na définition moko bino nyo sobe monto na définition na selon les gens imaginer. Est-ce que yo vous obligé na ningo sa musique boy faut beta ba stade
Aux obligés ningo sa musique, il faut avoir disque d'or na musique, aux obligés ningo mettre musique, faut les Michael Jackson, ou bien, sa musique, parce que vous êtes chanteur, voilà, pour ça, oyemba, ou bien, définition de la musique, ou bien, l'autre, aura ta vie na musique, parce que, vous la grande saleté, aura ta vie na musique, parce que, ça dit, des moments, qui kangi Afrique, mobimba, et ça, aura ta vie na musique, mais c'est nous, définir, sur musique, pour, selon lui, en fait. Non, selon, par exemple, il y a Gato Bivens. Oui, bien. Grand prêtre Gato Bivens. Voilà. Ça la succès, aïe. Voilà. Est-ce que Bangolais, belé, tout ça. Bangolais, est-ce que Beta va ça la mine? Et mais ça la succès, par contre. Problème, il y a. Gato Bivens. Ça la banze, mouné, azala. Olobina, na définir. Musique, c'est non, yo. Oh, ça la musique, pourquoi fait? Musique, c'est un don. Au monde de l'eau vandi beaucoup ça don na yo oui tangama ozala nengoza ne pebiso sa musique ti lelo to sala je pense lelo ata okomi na makambo susu mais usala oko tika monte soki te fo ba grand-père Benz bozi na fo batika musique soki te ba vieux nyonche fo batika musique ozomona eza don eza musala na yo est obligé. Donc, les athées que, moutounioso, la bia, joue le rôle à, l'artiste est belé à Congo ya minene. Basala banze moupe sala succès, ba beta pe basalote. Menga la beta Olympia. Yo moko, tête t'affiche. Mais la beta, on a matin, on quand même. Et na tout, la beta, on a wazé quoi. Ah, ouais, accompagné wazé quoi. Voilà. Olympia wazé quoi. Oui. Il va accompagner qui. Mais na matin, on. Et là, prompteur. Problème est athée. Ngape na kota l'idée sarena. Attention à faire. Problème est athée. Ngape na kota li à faire. Ah ouais. On monnaie ngate. Donc, na olobande nini donc wana eza pena sijeti na kochaka na motema nanga lelo tozobeta banzembo soki nzembo mo ekangi nango nakende obeta na ngola soki nazali na eloko te na okende te eta bamemi nga nabeti mpe bato nga nalobi te koza eloko te nga na ngo définir musique yo yango na musique eza donc ndeko mosusu aza déterminé na carrière na ye akolia 50 bato na famille na bango pour la musique eza na bandeko ba musicien oza no na raison baotala biso lelo oza no na raison bakendaka babene oza na raison oza na raison nga nayebi bamase ebele grand baloge pour na succès oui est-ce que tu peux faire ça un jour ou bien tu voulais pas ou bien lelo tu t'en fous des succès ndenge selon yo osa musique ipo mingi soka yo kanga sepela et on a posé mon kilomé yo kango c'est ça aussi en fait elle on par exemple les singa comment tinda na makasi kinde ko luka français lo faut ça la émission en français en fait nga na osala ba émission te pour ba français batala émission na nga pa nga ba congolais ndeka batala nga donc pour nga na posa tina sala émission nga na français non so na royeba français so na luka na yo ko la français pour na sola na ba rendez-vous nga mususu na sola déjà na français mais na yo ko la français te pour na convaincre ba français qui journalisme na nga non je suis congolais na osala émission na concept nga eza na lingala Bref, on est na bino ba congolais ba tomangala. Mais pour ba tumususu azotinda na sala ba émission en français. C'est destin na ngati. Tant na yo ba français wana, abo bisango fo lugo yamba ba musicien français ba na plateau na. Wala so bomo tinda na kota ba grand baloge. Oh, ah mais le fils c'est comme ça le entre des frères. Bah parce que non lui c'est notre frère, il faut qu'il bon je so kota on est ngana. Et en fait ngai na na posa kota nana posa kota ba grand baloge te voilà mozo tinda nga na otuna yo na otindo te ah d'accord na otuna ba question merci ngai onza maseli nga peso na komi na moni nganga te na moni musulman te na moni mama moko boye te nzamba kumisama nana posa na ngote yo nazo expliquer yo ba congolais des fois ba posa biso na place où on a posa na ngote mais na soni pe ya batu otali boye bapusaka yo nga pe bapusaka adoyure akomi ministre ya jeunesse adoyure akomi masoki ambassadeur ya jeunesse c'est nga fona koma ministre ya jeunesse na concurrence wana par complexe bandeko ebele basacrifie batu basacrifie ba carrière ba vie en fait yo umeli na musique vision na musique ezalaka nini c'est ça la question en fait vision na la musique je fais toujours la musique parce que c'est mon métier ya mutu esala lelo batu pe bayebanga et par là les chemin oyo
lelo nazaka lem suna vandi abi pe na beta so musique komona pena ke il faut likamo ya kaka ebenda nga omoni zongi singa na radio yemba et là on a compris que eza don ndenge yo lobi bato misusu pe batindaka bato nga moko tu lelo nazali na master moko azebisanga yaya banzembo kitoko boye yaya photoka to sine na yebise kasi yo sinele ngai yo sinele no nga comme ça succès so mbongo ye tokabolaka nde yo lingi parce que nga moko je me sens à l'aise parce que nazolia nanga bien nazotambola nanga bien et na voyageaka nanga je suis à l'aise naza na bana nanga naza na famille nanga namonaka pe te ko kuna mutu moko boye te je suis à l'aise parce que je connais des gens misu bamisien misu tobeta na bango mpe bafamille esila bazwi mpe basuccès yango te Ah ouais. Je te jure. Asali ba sacrifice bazwi mpe succès. Donc escroquer bato wana. Escroquer go. Ina fa nanga. Wana nga mpina bumanga ngati. Ba escroquer. Moni misi mona yoka ki bumanga nga suka beta nga. Wamba to buma na bumanga nga. Ba escroquer. Mama bute sili na pepe na cho. Surtout so moni ga misi azala kanda keba. Nganga escroquer. Nganga escroquer. Nga vous savez pasteur a frappé nga. A frappé. Tenga c'est pasteur a frappé nga. Voilà. Nga soko frappé nga. Bah trop. Dans le double péché. Bah trop. So bolga misala kanda do bo vérifier na bien. Parce que musique elle ko sengo, moi musique kanda bo vérifier na bien. Ah ouais. Musique moi lingi musique za fuka batu mamona ka ye kaka bo vérifier na bien. Donc voilà. Eza facilité. En fait, na posé la question là parce que tout soit lumière, parce que tout soit mon arabe on dit vous voulez pas travailler, on dirait bon négligent. Imaginez biso le lo chango za kulutu na ya chango. Si le lo tout soit ça biso ou bimisa misi le mo pe na chango. Bon, toi ba jeune frère na biso, o bazo ya gaz mawete, azo ça obunda bien. Mais biso to ba rumbiste. Rumba. On tout monde télé ma pe no sommet to comparatif na master mais ça arrive pas maybe peut-être toi na problème on a chango lelo na oyebisa toi na problème on a chango bande kwa chango bazwanga pena nde mo bote bazwa kolote quoi bozwanga kolote zaka juste vérité tozana batu mais batu wana voir batu wana kaka tozana bango bakoma na bango ba grand prêtre na biso yanga mikolo ezaka tonga ngati kaka donc tonga tika. Comment expliquer? Mais comment bino bozana ba artiste na bino soutien à la carte parfois il faut pesa mutumbongo soutien à la carte il faut pesa mutumbongo to faut foutre les studios faut pesa mbongo soutien za ba idée ba conseil kolanda bisika artiste za kosola na ye tout ça ba soutien. Mais siko biso siko na chango ba grand prêtre bazato zoka pino kutena mutu bwakanga ka ko to solo la kaka donc ye de beaucoup tena ya ko tuna ta santé te ni nazo le la ka bwakanga mais côté muso qui est libéré côté muso prêtre à danger yo mona to mona ngoti ne comité mais tant to kuta no zo le la su libanga tant mona ngana le na migeni mo ya yo bwaka biso te. Donc, tant bino bozwaka ba salaire na bino, est-ce que vous mona nga na okota na ba salaire na bino bosala. Mais bozala play, ba artiste, bozo ndima bo ko pesa mbongo pa ba pasteur mo ba scro. Oui? Ba pasteur mo ya ba scro, mais bozala msuna ba artiste baza bazo sala pena musique ya bien o pe ba koki ba nzembo peso pesa ba conseil. Mais bino bo mona bango te, ba artiste na bino mona chango soutenir bango te. Bokendo soutenir nde oyo ya libanda boke bopesi bala sope libanga nde eza boye tonne oke po bimisi tonne nzembo ya la fois na 20 tonnes oke pe na 20 tonnes mais siko kote oyo omona ya fois yembanga me faut tindelanga na nzembo nga na yoka ngona yo musicien we nana mutu mona sola ne boye na yeso kombo na zozina natali me yazolo bala yemba me faut na tinle nzembo abeta guitare te na yoka ta yemba ta na chorale à l'église, et c'est quoi? Pourquoi ni boulot manquer d'artiste? Parce que toi, on a poteau ou bien comment?
Tout ça, na poto, oui, chacun vit, na ndenge na ye, na vie na ye, mais quand même, respect, na ba artiste. C'est important, c'est important. Voilà. C'est important. Mais elle a dit, expliquez Bichou, est-ce que, ils a pu la musique sans succès? Est-ce qu'ils a pu na nzemu mo e bana, donc vous allez beaucoup expliquer Bichou, bah, si me l'angoité, par exemple. Ou bien musique, quand on parle de la musique, c'est la manger. Mais oui, c'est pas obligatoire, il m'a à Simba, la musique, il est à parce que comme on a ba nzembo bino pe ka bozo yemba même rythme na master musu bazo yemba on a tout musu ebeta la million de vie et puis si batu vie beti si batu ba grande salle est-ce que le yozo croire na succès ça la nonga naturel nzembo eza bien mais nga na yebi ya nonga naturel ah ouais pour nga mais na bato yo ba yebi eza naturel te soka la mugi na tongo une fois que va beta zeke bata nzela otambola leleza leni eza même ata na musala bino bozo sala eza partout bato misusu so la mugi na komba tata pe ya mwana eli mosanto amen bato misusu ala mugi le msufa gumba masuki combien de fois sala soki nini donc mutaza na bandenge na ye wazo kendele mais pour moi je sais que musalo eza déjà musala lokwa musala nyonso mutasala. Donc, mutu nyonso aza na droit ya kozwela ngo lipa tant que ozosala ngo na normal ya kozwela ngo kwanga ozomona mpo na nga so mpe toyebi tokɔta na mondo wana tokokɔta ngo me sikoyo neti na age oyo na kosala ngo mpona okoma des fois na age fraction fraction donc na biso ekila mabe sikoyo tala sikoyo niveau migata yo moko tozobeta musique parce que eza passion eza ndule misala tosali ememi biso bamboka na bamboka bapoto par-ci par-là elelo nazalaka fier partout nakendaka na se retrouvaka le mosusu ata ndambo ya motu kaka aye artiste ndeni moi ça me fait du bien ke na mosala oyo nasalaka namona yango ata na bacorrespondance nazosala le mosusu nazovoyage amona pe mutu mwa yembo te ndenge nini aboni ozaka so na orchestre wana te tomona mosala biloko ya kitoko ozomona esalaka nga bien lelo tokonte combien de temps bando koma musicien okoti na orchestre ya motu oleki mpe na tv bayambi oloko ya chanter nalobi te carrière solo parce que tu vois carrière solo obeti na baorchestre pe ebele omi na baorchestre ebele moi je parle que premier orchestre okoti comme musicien ompoleka na tv oloko ya chanter baoyambo na tv oloko ya musique l'autre compter combien de temps? Déjà, orchestre liboso ezalaki anti-choc et puis kolonga anti-choc bisika su nayi kosala mwa temps ezalaki na culture pv epaze kwa naye kutu napesi mbote ye mo déjà nda oloba kutu donc ladi kundenga na yaza expérience kolekanga yaza expérience kolekanga kutu ndezana soki donc donc ye soka le photo yo abanda oloba devant les musiciens waze ko anda oloba ki yo zana expérience koleka oui la musique oui abanda oloba parce qu'à l'époque tango biso tozoya na t-shirt na poto na ba 97 na 1997 soki tozongi parfois tondo kene vol moko c'est un grand frère à moi oza pena mokulu na ngai ya musika et puis ezalaki na moment moko naki omona siko bamisien kaka ya orchestre wana bayaka kozwa ngai donc foya tozala yango nazalaka donc ezalaki anti-choc après culture nde na kubande bato pena bajournaliste bakoma koyamba ngai mais lelo okokote combien d'années ekomi ebele ba 40 ans non pas ni ebele bon ba 30 ans je pense pas hein. Tous en 2026. 2026. Pas plus de 30 ans, je me trompe. Non, pas plus de 30 ans. Tous en assez à 30 ans. Parce qu'il y a eu 98, tant on ça les quattro, hein. Mulume, yo. Lolo. Kela bakaji mwana mama yo. Wololo. Les quattro. On a 20 ans. Quattro unangini. 98. 98. Ouais. On va 20 quelques donc 28. Et sali moi temps ya robeta na ba move et na ndenge lelo banda na yova na poto 2012 j'ai fait ma vie
Très bien. Au la vie na yo, déjà, bandeko ba s'abonner à la chaîne YouTube nini pour battre la projet na oezo. Ladi Miyembe officiel. On a dit Miyembe officiel. Sur Betika Ladi Miyembe partout, ils ont ma plateforme partout. On s'est retrouvé dans la Ok. Voilà. D'autres un anniversaire à son excellence monsieur le président Fachi Beto. Oui. Ainsi Rosa na ba réseau moni ngele ki ji même na we ranson ba yembi sous ensemble. Et puis ba yambani ça lui plaisir et puis tout le monde y peut sous lisolo ya Kofi na Fali éviter en ngene to analyser le Rosa artiste musicien. Ji bien piano na we ba yambani ça lui tranquille to ki to zala kité tout monité mais à travers ba communicateur bato balanda ba musicien na sima na bato ba fingi la ba musicien bato ba communiquer que ça qui fait tout il paraît le ranage ba yambana ki et puis il qui non tranquille qui na masolo et pression au na deux grands artistes oyo Kulutu Amadou a sangisa yi wenge on l'homme fort na respecter trop na ba respect bilé pour naï Kulutu Amadou sangisa bato mibale osangisa na bango nyonso za ezali panango bate parce que mutu na mutu lelo akoma na grandeur d'esprit naï on m'a bela ninga omongi na makambo naï et puis na ba histoire oyo eleki na bango osangisa su bango bato musu bakoya te moneti par exemple alempe la yaka na été tu vois bon nayebi te soki mpona wenge to politique na yaka te mais a essayé quand même kosangisa bango nyonso après quelque temps la problème est banaki nga azaki vraiment d'accord nango te na bane kutu kodénoncer na émission na nga nyonso à chaque jour olobaki Amadou asangisaki bino bozwi bambongo mais bokoyika kovanda te alukai na yeba pena nani azaki fautif ke babebana tuna banoko lias tuna bato bazali na wenge tout mais quand je me explication mais après comment dans l'anniversaire à chef de l'état ba yambani sous c'est nga suka na président na motema parce que tozela ce que moto abebisaka to yamba su bato ye kaka mutu na yale kaka fingi jibe mutu na yale kaka fingi wera bon après tozela et précieuse anine komona bango so ensemble ba yambani ke ba yambana ki ba beti nzembo ouais c'est bien ngala sepeli makasi parce que omoni na ba âge na bango wana ba nango ba mikolo et puis baza ba leader oyo mokili elandaka bango faut bazala ba exemplaire na sepeli mais eloko ezoboma bango kaka bantourage balingi mpe kopesa matoi na n'importe qui kopesaka matoi ale bato wana bayaka koloba wana balingi kokotisaka eloko ezoboma biso yango kotisaka bato na bamakambo ya kolobaka loba yango ekomaka bongo mais je pense que na ba niveau na bango soki bazosala makambo boye ya kolekaka bisika bato bazali bapesaka pression mo ya bien na bato vraiment c'est félicitations. Fali na Kofi Fali il paraît Fali apesi Kofi mbote Kofi bo répondre na mbote zaki pena zaki catastrophe na anniversaire à Mokonzi et il fallait ba me puchaka et ba yemba ki on dirait te ba ambeleka ki on a bien été vers Fali na Kofi Olomide précieux années ko ba 12 en fait à Mokonzi boka entre les musiciens surtout Fali na Kofi Olomide oyo baza papa na mwana musicalement parlant makambo oyo ezalaka mwa pasi makambo oyo baorchestre tobeta eza kaka eza ndenge na biso bakongolais donc moto soki asalaki epa na yo mpo na yo donc ata komi ndenge nini aza kaka na se na yo kaka oui la vie change moto nyonso achangeaka moto nyonso adéveloppaka moto nyonso changeaka niveau mais je pense pas que V Quadra akozala na problème moko boye parfois contre Fali nayebi te parce que ye mutu lelo toyebi Fali mpona ye toyebi soki ye azalaki te par nzela na ye nde tomona Fali
je pense pas qu'il y a cause en a un mot on a fallu. Le soir, il y a un été, on t'a fait sur un botte, pour répondre bonjour, bien bonsoir. Non, à répondre à qui t'es? Bah, bien, une botte net. Ah, wanande mabe. Wanande mabe. Basa la rata basambla ndenge jibe ba usa na werati. Et ça va sembler? Parfois, usa rata sambla na miso abatu. So pende za ya marababa 12, basa la rata basambla. Avie boni, neti nga na olobana kamu, neti vie na grand-père. Via na linga ngate. Via na linga ngate. Mais nga so na mona kopesa. Il y aura bien que concerne. Te ya ko benga na ngate, benga na. Ouais, ndo ki ndai répéter boyo ko il paraît. Te ndule wana, mais nga mutu lelo so tovandi na ndinga makambo bandula ngo ngam na lobela akumba vie wana ti. Comme on a mis Seigneur les gars anti-choc avant d'arriver à lobela akumba vie. Sur le baron peut la bien, c'est ça aussi. Ah, mais on a sa père nanga. Mais comment père no linga rayote ça la ni? Non, naeba pété. Vous aura ex nae, vous aura femme nae. Ah, non, que ça là tika auto linga moi c'était. Ba serre tout ba gana na zo bango ba serre nanga ti lelo. Na zo bango ba serre nanga. So grand-père alinga rayote. Au senta on dit que grand-père bozi na papa bongo alinga yote jeune. Naebi ke yushko lingo tele misama kambo. Mais ça il marambo yo lobi. Donc vieux aza vie nanga. Nga sute la ra etro. Nga ça c'est là hommage à na Paris. Wana général des FAO de son vivant. Ngam na bimisa mbongo na nga se wana ba kombata yo ucha libaya wapi. Obeta. Ça c'est là hommage. Ngam na yembe banzembo na ye, yipa matito yembi. Donc mais na comprena te. Alinga rayote. Si alinga rayote ndi yo ebia on te nous ensemble. Mais na yebi yango na sens que tango via betaki na Londres. Tant beti na Londres ngam na déplacer na keko soutenir na Londres to beti ndule sili na zongi après fala beta New Morning vie na mona ka bu toujours sur la PB na ta ka bo elobi nango bu ba répétaki oh na bengi Serge Kabango mais mini mo répéter ndeni boko benga ngati parce que ba accent wana makambo wana tout c'est moi ngam na za na ko kena ayolo bananga yo te via siliki alobi yo yaki kutu balance te na Londres vous êtes impoli impoli o foya ko senga pardon na senga pardon te tina okufa parce que na senga pardon na mabe et balance okina balance e papa na zo obita ndule ta toza mikolo ato na bana toza ba responsable na zo obita ndule na komi wana na yebisaki déjà que nana posa mbongo te mais place à olala na komi wana na Londres mbala mona lekai na rep ezaki vendredi samedi concert place à olala ya te répété sili producteur abenda eno place ezate totala nano lobby na lo bano mamba solo na poto oui et ngai moko Dodé Mbenza Tripoli na pesi kutumbote na Londres c'est Dodé mtazwaki nga avitoki na biso na pale. Et puis, avant de jouer, bon, oui, moi, bozi na lobaini pour na binu bot bouti ba Paris boyo. Te, yé pour ça quand on a beaucoup. Parce que tant toujours tandé bazo répéter na Londres, les akato ina groupe dans un groupe mo ya ancien. Ba tout cas la dit kende ocha parce que tout le monde a kuna ba chanteur de kende. Et puis tant na kenda ki ezaki bien. Nenge moko te peut-être ezalaki awa wana. Ba banda ba rep na bango ba bazo ko finga bango boyemba mabe. Et nga na yaki ta na yaki bo santaki o bomonaki wana mon et puis nga na ya concert wana so avant que nos soirées na producteur tu na mo bozi na parce non que baby que ozoya normalement ba bon solo pesa ko vanda ba bon solo bien aller na sola ki na yabi la di ka benga nga mwana nga yaka place ka nga na oza na hotel wana za yo po ozwa ka place wana oza ka wana concert yango film ka kimaka wana na papa na ye siko place ola le yati bo ebite ke na liaka na komi 22h na moni bato ba be nga tende na se débrouiller na concert na moni vie sa banda ina siko bozo pesa nga faute be bo benga nga balance eza bo pesa nga programme allez siko yo tango yawa ekomi ke nga ite nga bato ba mema ngai kuna pona boya kana nga ba vie na biso njili ba président Gabin Mukulu ba vimira ba utaki ba ye na bisi ba ona odieti so na ki bo pesa nga mbongo
toyoka na mbongo bakofutanga donc nakendaki na compte à vie te et puis tant nakomi wana rendement nanga ye mo pazaki asepelaki mais tellement entourage wana pe kaka ya vie bato ebele toyoka na raté et na komona ki komaki ke il faut to lata bateni mon frère âge nango latanga teni boende tayo teni yango pesa te tokota na magasin ngana mwana ya moto zo kwa nazo viba ilo benga ngana kwa compagnie oka masa misa mlobi bomoi ndeni to lata na biso ba noir et blanc donc yo moko routine lambano na ndako yo lati nayo muna mtala tane na lingi azo tuzo beta musique te lelo eza soki ndenge nini ni ngasiko ngafuba lati anga teni e makamba teni ona mtekenda na biso bongo après na bina o ya lisuti de ba betandule c'était pas au soki nini et puis na kama ba bebisa concert pona teni ok en t-shirt nde to yebela ngo banda kala bato alata ba teni eza ba fille so tali à l'époque au monde ba skola ba beti alilino edule na fille mususu wana zaki wana ta kombone kimi na ba danseuse wana lata ba teni biso to ndola ta ba teni biso ngo na ndenge na biso et na komi du coup na okamwa na poto concert mo bolingo lata biso non on a boya na nga okende eza kutu te so yini c'est mon père à moi c'est bien nga si pour la action tout sur la tout kata ki ya falina papa na Koffi Olomide pour dernier point de vue les amis pour un comportement makambo ele baye jour bon ma belo rande na koma omona mabe na ba surtout ba artiste là fali na fere na lobi wa kombo na bango parce que sont des frères mais boyamba bango petit boyamba bango mige biso to ya vendre na ba kicho yo toza pe ba artiste mais au mona siko boyambinga to bando beta ka maso na bango mais bango mo bazo tika la ya to ndire bino boko ba fanatique na bango na tunyo Koffi na fali kasi na zo fide na yambaye so yambaye bo siko les deux wana siko volonté là bonjour et comme ça mais faire une salle déjà interview plusieurs fois voilà wana na ngola non te mais bazala ka gentil ya oya ko soutenir parce que bino bolobela bango bozwaka batana bino ba énergie na bino boza ba fanatique na bango te raison il faut ba ya kapé bo vandi boye bozo solola soki amoyi makamsu ba otuna te na briefing ayebisio te otuna nga mutu boye boye te pona éviter bani c'est bon et waloza raison bango ba ya kate omona ka soma kamna bango bino bo bandi ko tambula na ba micro ko welela ka ko kumisa ka bango mais bazo pesa bino ba valeur na bino te na misala na bino toza na poto toza na mais ba toza pe belé faire les cas be émission fallait pas les cas émission mais mission ba le kaka na ba musique soki politique ya type wana soki sango mais oui mais ya ba bino po bino pena bolobela bango na mona bolobela boze belé mais bino nyoso bolobela bon zela c'est na yebisa yo c'est na mona ka baninga na ba journaliste je suis pas contre ngala talaka na sala ba conception ya ba makambo izo leka na net ozomona eza moi sagesse ya mabete yo kasi ba artiste msupe ya mikolo ba ya ka vande ya mbi bango baza batute mais bolobela bango te ngala ocho bibisa dazo sala biloko langa biloko sa o tika olobela ngo te miko nyoso faire fali litier na ba fanatique ya yo ba fanatique tala shiko monde lingo ke nanga bongo shiko pona koma na ba fanatique daye kuna monde wana otika ozwanga te sikoyo po yo ngai nazwa pe makambo yo zolingo loba wana kasi fo boyambaka biso signer bango okota na katikati entre fani na fere okuma pe na ba fanatique te siko na yebisa yo bino mo botikela zelanga na zela eloko kaka po ezoboma biso ya to na poto awa ezaka ke lelo na ba artiste ba carrière ezobeba na makambo basala ba mise belé ba bosani ke basala basa 50 places eza ya ba 200 places eza donc soki kaka wana kuna beteli na arena nga pe fona ko beta mais fais ta vie
Soki il y a beta il y a 20 000. Yo peut beta na tali capacité na yo. Ozomo elo ozoboma biso tuza komi tiaka na babisika tokoyo komi tiate biso. Oza migeme omona omitie na bisika moko oyo koyi komi tiate. Mais oza migi. Vous comprenez? Donc makambu ya vena biso le quadra Korama wana vena nga azonga Côte d'Ivoire, Paris et Kinshasa. Et mais la vendre dans mouvement parce que bantimé les gars trop. Ah ouais. Mais sur ces armes va destin simba pété. Mais na romona elo ezo mema banka bongoza ba entourage. Et puis na ba jeu bima kuna na kin nde ba mona pina ke ma finga priorité au fire au finga boy. Na zo tala mutu somo zo finga mutu wa kofelo mili na TV. Mais non, c'est un papa, c'est un père de famille. Zoli kozo finga le mususu fali ou fere mais baza ba responsable à minene beaucoup mitina niveau voir même ya finga président de la République mais non bon moto feza la so pour sa baisse batala yo mais pense aussi l'éducation ni ozo pesa na voir même na bana to na bande wona yo voilà quoi. Donc bah toi j'ai bon artiste na biso aussi Angleterre dernier concert où tu accompagner grand prêtre de musique à Moko na biso Redi MC bailo kan ba bino ndeni wana génie génie bailo sodo yemba to yemba pepene ah ouais so mono temi pepena bailo c'est un grand chanteur c'est yemba bien poisa matoye pola petit lot wana donc yo bolo yaki lelo ko lobby okimi oya souté ah ouais parce que na travail vraiment na artiste belé mais sa façon aza bon biso toza bato to accompagner car so aza likambo le msu de bolo baba mais noir na bino wana le msu ko salama abengi biso tant que neti ngata ngabenga eta ke vie na kime toza ba misene te ba misene ba na kisa biso toza ka bato to accompagner toza donc mais au monde apena que azo senga yo oyo ndenge eza na disque et puis soko ndimi ta obetelo yango na monoko soko ndimi te tanga boto chana to yo oyoka pena yango na abetaki na monoko ozo mona donc la PCM boté ba ilo kanto bisika za la PCM elle est bien ba Angleterre ba yamba bino bien très bien ba to ba yamba biso belé ba Don Joli Bokoke ba Fabrice Panzu Malela célèbre na Londres mutuna biso Fabrice Massamba yego ya bandakala batu bayamba biso ba Fleury de Quintario batu bayamba biso ba Rebecca Tonto ba Diamant la PC Bambote vraiment soutien zaki ya bien batu bayamba biso très bien to bete pendu la bien parce que ils ont le troisième double quatrième na betina ya abetaki na arena oyo ezaki solidarité ya makambo ya mboka oyo ezaki na berceau ekoma arena monene wana abetaki na Suisse abeti na Londres nati obetani lisusu a hommage à 10 ans Papa Wemba donc ça va très bien donc merci pour la première partie de l'émission merci d'avoir de retour au Bolanda Bisso à Sénégal à travers notre chaîne YouTube sur la vérité studio. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Quand la vision rencontre le béton des rêves devient réalité.
Bienvenue chez Thierry Bouddha Construction TBC, votre partenaire de confiance pour tous vos projets de construction, maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage et bien plus encore. Dans les domaines de construction expérimentés, TBC allié savoir-faire, précision et qualité pour bâtir l'avenir avec vous. Avec une équipe expérimentée et des réalisations solides, TBC vous garantit des outils durables et modernes à la hauteur de vos ambitions. Nous sommes au numéro 38, avenue de la Victoire, commune de Calamon, quartier Matongé, référence Bibi Play. Pour tout contact, appelez-nous au plus 32 466 249 007 plus 243 811 946 038. TBC, l'excellence en forme entre nos mains. Maison Awatosa chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nayebi te yaka tokisi na metro chateautia bakayau awa ozomona okimbondo olalalala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bina likula metro biso talinga koleba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka sikoni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba mama, ba nduta ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokita mabumu. Ba mama oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalingi azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa tolevimba non yozomona te oyo eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimasio olingi soko moni ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala awa toza oya te nango Nicole Malonga. Chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité na temps réel. Merci et un beau témoin na boss David Mangaya monté na Fanitis, le patron, le boss de Lukinke la 1212 Fafi Matalata Matos, miroir d'Angola da Costa, chapeau kif Maboko Mabe, assassin Maboko Mbote Belina yo, Mama Fildarkin Samba. Voici à Dr Samba, Fabrice Samba, Radmouta English Fada Pela Banglé dans la Angleterre. Motema ya Mama Yolande, Mbote Belé. On va être trop. On a pena. Bon, sur trésor Tumbula. Trésor Tumbula Baskil. Trésor Tumbula Baskil. Chang. Trésor Tumbula Baskil. Chang. Oui, na sepela na Chang po ale. Chang sikoyo. Tondi bana te biso la biso. Ngana ndimara. Migo Sanja. Migo wana na ebi wana oto ndoza no wana basiri wana na bakini kuna. Batatiangu Sanja. Ndimara batatiangu. Ape simbote mingi na vina biso moko ya Chango. José Wanduka grand prêtre la. Ubenya Yesu te. Ape simbote belé. Base belé ba bébé arata.
Nkoko, Bazé Belé, Trésor Baskil, Baladi Mvula, ils sont vraiment beaucoup. Oyo, Bazala Ngai, de temps en temps, après si bon bambote, surtout na kin, na bosanité, Alemavanga, puis Azali Roma, et mon avocat, na zoa kin, pour même sur une semaine, qu'a vite fait. Ok, Yagi Baena colonisateur. Irsen Bombakini. Yagi Baena colonisateur de la SAP, monté à Massivi Baena, Morimo qui montait à Magas Tuzola, Dio Silva Anderson, Oudi, A3, Bote Belen de Bonanga, et puis Morimo qui nous fait le plus. Ici, Bote Belé, Bote Mingi na Misha Daya na Nantes, Robi na Magankale, Mboka Jimmy Chimanga, Tour de la Chapelle. Au cours et Mexique, Bato de la photo. Na pesi mbote na Maya Sonsa. Na pesi mbote bato ya Bele, Jomat Matabo, la bosanité Vava Moluba, Blanqui Oredezo et Paolo. Bosanité Paolo dos Santos. Paolo la vie est calme. Na pesi mbote. Et puis, na pesi bana ngambote, batutu balinganga, na pesi mbambota to. Voilà, mais mikolo to consommer kaka bilokos. Wa 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 wa. Wa 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 wa. Wa 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 wa. Wa 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 wa. Donc, to consommer wa. Très bien. La magie a régi Guilain Altamont Kendi. Donc, s'il te plaît, sauf que tu l'as vu sur photo, toi, ouais, photo. Ça, il y a Koufi. Ah, papa. Oh, je veux vous pour un. Utili. Ah, mon continent aussi. Azalaka mukonzi nanga azali président na benga ke banda kala na benga ke vie et en plus akandoi nanga na benga ke ka vie nino sepela rampana Elix faisait comme quoi bongo otanga ta comme moto temba mochi ya kufi tina kamo nde obimisi photo ya vie na yoki ye na likambo mabe temba na mo pesi ko banga te viens pe beauté si la terre na sepelaka na ye parce que aza honnête na makambo mwa ebele aza honnête na makambo ebele côté l'art pe na ndoli ya l'art na ye mponga ndofutanga na baorchestre tout na beta na kino orchestre bando pesa un salaire chaque fin du mois ba fiche de paye pena $300 zagi et puis soko beli kozwa kisi pena na hôpital kuna na 10e milieu hôpital Mozaka na premier 10. Donc il était bien avec moi. J'avais mon bien, en d'autres personnes m'a conseillé bien. Azaki n'avait bien la biso. Impression pour la dernière album en autobimission. Ouais, il va jouer. Ah, mais nga nazo mona idée wana na ebité. Na ebité idée wana pour nga na koloba on a télé te moko na omone na osola na ye. Vous mabe? Idée na ezaki bien mais bon na ko définir kata mwa mokia. Je pense que les mususu ba joueur ba yembaki asalaki yango po na sentiment mboka. Parfois pas beta na mboka te. Bah voilà. Mais si vous solo salaki yango po na bato mo le mususu bo solo la te comme la place parfois boye banité les mususu boye bande loin. Bozana contacter mais oyembeli bango ba film po film wana betami na ndenge to ya ko kalinga ya ko tumba ya ko yita ya ko aza quand même président na moins respect bon nazo finga tozolo ba pwani bolinga la vérité ti mais vérité yo yebi tozolo banaye quand même asa grand frère nanga aza vie nanga betami ya ko yita e betami trop makambo na oloba ata yo moko pele musuna sa mutema po solo baki yango Pwani boli toujours linga ko yedani te ko yedi dem susoko lingolo balikambu batu bamonika neti ozo lingi yete mais non kozala kana kozala hypocrite ça futara ni mais loba likambo lem susu mutako vanda pe ale petit a raison ozo mona nga tikala ofinga ete
Mais so ozwi ba mise nyonso tobeta na bango na orchestre wana bango tu bafinga ye bango tu Letinal par exemple bakoka oyo oyebi wana bango tu bafinga ye me nga atika bafinga ye te nakomaki mwa façon ntango kaka ye aye koluka kosangana sikoyo na Koffi Olomide Mopao yo sepela na ngote me osepela nango nde nini yobi baguerre tosala mpona makambo wana ya ye na Mopao biso otambola na bamachete na kar mpo ekomaki guerre seki wana ku bakuluna mpena baza te ekomi elokwa sikoyo biso tobimaki bakuluna mpo ekomi mpena yere ya mosu azoluka vie wana babunda mais oui bosiko ekomi na moma moko boye nayebi te esprit yango ezalaki ndenge nini ya kokende kokutanaka lisusu bosanganaka boyembaka bokendaka kuna epa na ye okoti na studio na ye mais non eza lokola ngai na soki se tokomi na baniveau moko tokosukaka na mbote tokóma na niveau te tolia tovanda mais non ntango oloba mais nayebi à l'époque na répétition ntango torépété na Somida ezalaki na bana ba 2003 2004 grand Mopao ayaka na répétition video mo avanda ochachimbo ouais ondo kama azotalaka ndenge via binaka ti mosra bolingo azotala na ye oyebi ke makambo elekaka wana jour arepango bamakambo eleka ebele bamakambo eza ebele oyo tokoloba me tokoka koloba te parce que bato nde baza na bomoi soki olobi likambo na ye asiliki ok c'est le moment fo tolobaka bamakambo mosusu mpo bavie basala ni bamonaka donc koto nakendaka bien te siko fo na changer boyeboye me koloba te donc monde ya musique eya bongo vandaka nie koloba te yango moye tolobaka eza te jour Koffi aka na Somida ezalaka nini explique biso pardon eza nango kaka na banet soko beti omona donc ye azalaki motu oyo akokende osangana lisusu na vie wana te epuis ekomaki soko obengi ozoloba na ye te tika mais orchestre moto asepela nango aza te mpo toyebi makambo eleka bamaître kiwaka wana bariska na baliwa maître Koffi wana kiwaka wana soki azotala ngai yebi na mokolo tokendaka kotala ye ntango batutaka ye na motuka ngaka kufa bamatela ye biso tokendaka kotikela ye mbongo ozomona donc eza bamakambo tozwaka bamakambo mosusu na baventile te nga déjà soso opesi nga mais lelo apesa bino raison quand même bato bolinga ye te basolola na Koffi babongisa na Koffi te parfois ye moko na motema ne moto ayebi soki apesa biso raison mpo akoloba na nga te mais ye moko ayebi ozomona donc nzela wana ezalaki su te lelo eza kokutana na bango wana ebomela biso makambo ebele sans le savoir ebomela na bamusicien yazalaki na bongo ye moko déjà ye eza déjà mon service na pese bambote azwaka décision moko akoki kozwa musicien oyo alongwe cultura ke epai ya quartier latin akozonga so na mouvement te mais ntango bafongolaki ka porte wana bao bakendaki bakomi ozonga bagesak bajos diena gabana ntango bakomi ozonga bisika déjà bayaki na eloko wana quartier latin ti quartier latin oyambaka bamisien na bango atunaka bango bayebisaka quartier latin wana ya quartier latin vie ne fallait pas asala so bacrossage wana fallait kasala banzembo nde toyanda osala tobeta baolympia na biso bien tosala bavoyage ebele tozwa bambongo na orchestre nga nasomba motuka na Kinshasa na orchestre wana ndofutela ndako nakipaka makambo tout bien dernier album na nzembo nini oyo okosela biso akapela ya dernier album na wazeko oya uti obimisa nzembo nini oyebi nayebi nanga nzembo ata moko ayembi bambape nayebi yango te soki concert babengi yo donc oyemba ndenge me nga nayemba kuna banzembo ebele
Eh bien, album a chouka ne faut ça promotion. Te na oyemba banzembo nga na yemba wana te wana za bato mais ezalaka bongo te oh bona ezalaka nde bongo na oyemba banzembo to yemba kana ye po eza ba continuité ya makambo to salaka mais c'est un grand frère à moi tango asalaki album moko ezalaki sur âge ya bale je pense moko asalaki sorti nango awa epai ya Serge Kabango nakendaki En fait, et là, on comprend, Félix Soazé comme quoi, bongo, Azap un orchestre complet en France. Et pour tout, des animateurs, on dirait 3 animateurs sur tout côté de la Bexi. Bexi, Cascadeur, Eclipse, bon, sur 3 animateurs, va bêta pena, va travailler une orchestre, va chanter, bosé, belé. Mais non, sentir, on évite sur il va en repos, bien faire suivre, bien on y a une salle, bateau à salle, vacances, bien passion, il y avait une aire comme ça, il y a une émission. Ezande mupepa mabe. Mupepa mabe beta. Si on mupepa ne senga faux pena donc faut pena to prier ma casse. Ah ouais. Parce que normalement, non, tout c'est quand tout soit ma vie. Mais tout ça là. Normalement, Félix Soazé on orchestre né, ba ko vendre na rabo. N'habite son entourage ni azana bango, ba bureau, ba to ba conseiller sur ça banane. Et puis non, mais normalement dans la logique des choses, ba juste dire na baza bazonga te. Oh, azara ratilelo. Mais oui, bazonga te bazara. Pona mona resuité. Ba ndoko muswana na bango na chance ya bango ati n'habite sur visa mu là bango sur nani. Non, on a pas juste dire na te malgré aza ko dans la changu, viser ko som esprit te. Pour viser si là. Voilà. Petit na changu ara petit na changu. Ouais. Lobize anza bebite lobiso na kuma penani. Yepe okuma nani. Ezala ate pona visa mu tazolenga. Mwana ya kunete changu za visa te changu za esprit. Bon. Te monde na legi boy. O monde na legi no boy. Nde na lo baka makamba ve mikolo mona bango bando leka na ba TV. Parce que bo sali banzembo bo sali ba album ma bo leka te. Ba problème nga te ba leka na ba TV. Nga ko no lingende te ba leka na ba TV. Même président Félix Soazé quoi za analyste te. Ve na moni to ba 18 fois na ba TV banda beta Adidas Arena. C'est si j'aimerais y va y. C'est si j'aimerais TV fois les gars point de presse. Face à presse donc il beta na Lyon. Attends la salle de fête hein. Il tira pays vie na Lyon. Kitoko. C'est le moment où tu tira pays vie et le senga faut ba délivrance. Et senga non tu peux ça va idée non. On peut se idée. Tu tira pays vie et je senga tu tira pays vie et qui beta na Grenoble. Qui tira pays vie et qui beta na Anvers. Ba été bandi awa. Qui tira pays vie ve na wazi kwa fongola benga nga na oya na oya. Qui tira pays vie orchestre mon bimbeza a. Na danseuse. Na ba danseuse. Na ba obayaka la ba ze belé. Ba tripa, ba ebedo na mbona. Ba ze bela wa. Mais date ils ont s'annoncer c'était c'est date tout c'est la date c'est mieux. Vient dans la JP Diamantino mabanga talo. Mokonzi Souza. Maïmona facile à garer. Bo solo la te. Il tira PV qui est na Nantes, mboko ba tu déborde dans Zamboka. Il tira PV qui est na Dijon. Na beta pour on dirait. Tes amis pepe moi bien te. Or qu'est-ce que ça mon attends, ba répétition show mon à Paris. Tout le monde a confié nos médias actifs. Les amis trop. Donc soyons bien c'est va prière qui tira PV. Posons active. Je singa mais orchestre c'est ça mon orchestre bien c'est ça les airs kola. Tout la vérité. Vezara muke esenga ba jeune prière. Ngam na loba. Ye aza mutoyo asambela mingi. Via sambela pena, via za muto asambela. C'est d'une plaie pe mutono lo mse ermo go la musa waze quoi. Mais yebe alimo bativa abeli. Yende umondenge afine viene fallait pas un bon avis. Je suis mon waze. Via foutele sous studio. C'est d'une plaie. Outside studio na eboye. Yende sous pas muto no lobo silicoti so nini. Ba foutele sous studio tata. Le omoni mu peut pas on des oya. On peut pas on des oya yangwana. Donc ezo senga faut vraiment il faut révéler mais ça facilité. Ne fallait pas retour wana salaki ya fallait pas souka kana mopa onde basuka. Donc je suis pas contre parce que ba ebani lelote.
Kofi Olomide waze ko ando pese banzembo à l'époque tant azo pese banzembo ebele ebetama na quartier la te wana tant azo pese banzembo abande kolinga kobwaka ete sikoyo tango ye okutana na papa Wemba apesi banzembo ilo akina na ngai ya nzoto ekosila awa ekomi nyongo mpona ngai moto ya yambo na proche mobembo ya liwa mpo mabele eyebi ye oyebi nzembo ya mitema ya moto anabetango na acoustique na ngai baye kobwaki sikoyo Félix waze kwa mokuu wa bongo sika sikoyo bagere ebanda mais aza pena pire mutu ya grand mopao En fait, histoire n'est pas la Kofi na papa Wemba. Voilà. Kofi na Waze. Voilà. Mais sauf que papa Wemba doit projeter Kofi. Siko ye abande oboire a été. Ah ouais. Bisika siko pesa kanai banda. Kanai kaka. Ndule ya monda kanai. Ndule roya ngo biyela te et puis ndule soza en faux en esprit au vent de tala parce que trop. Bon, merci beaucoup. Tu retenez ni na passage na yo. A passage na ngai na osengaka kimia na no kimia za na ba artiste ba mi pesa ba valeur na bango so yebi salwa no kokate luka salwa mukozwa pardon ateza ya 120 places il y a 200 places ça joue beta ndule nao Tomi Chara na babisika tokoko michate. To Chara na bisika tokoko michate. Donc, tous à répéter pour muta beta ki sal mo boinga pe fona beta ante. Muta sa pe na chemena. Ma biso kotaka poto liko kotsaka na mama. Neta siko banda na émission. Tuzolo bana biso kama ba fali ba fe. Yo chi date wa presse. Poto wa makamba. Mais na lobi na za studio. Soki banzembo ebimi sima na ochada. Kasi soki na mais non. Masolo musique eze belé. Batu kuna baliaka bambonga musique kuna na Congo. Ba orchestre ezo sala. Toko mettra masolo. Tozo kokako, tozo bomba critique na biso sans le savoir. Yo mo repe fulugas o sala orchestre na poto. Jongeza wana luka jour. Siko nga. Zena biso moninga. Nena jonga. Na figi bana mayo wana te mena otikala obeta ona te so na obeta kuna lobaki nene eloko mo jonga pesinga sala na beti mena ko beta tala que son âme repose en paix masala ngai Chamberton 10 moli mone pe mana kimia azwaka eloko moko na kota ba ville Saint-Georges makusa abenganga na kenda na deux fois to beti siku nazomona na suka so ekomi avant bafuta bino fo bakalikile na mbonga masanga etekami na mbonga tabande bato basombi sima bon ti ya mona linga mambo wana te na préféré nde na betaka ndule na poto boye nde naza na poto nde na chadat ya jete auto beta noko liya saza na Bataclan oye na wi ba mele donc bato ba websanga bazo chola nde de beta na poto ata sal mythique medialias ya beta to ko chai poa to beta na jonga mabeta be ba sal mythique ya pas de souci yozo boya jonga to zela ko ba sal mythique na obeta na nga ozela omte si ofandi nga to ozela na obeta na nga ko banga note na obeta na biso mi wona lota ndoto mona ko millionnaire ouais nazolota bandoto donc nakomi ape balokota mbongo te wana siki na ebite des fois lokota loge kunaka nendima ki des fois te na olota pena na loti pena Jésus akite linga pesinga sikola nazolota bandoto balar na biso mige mikolo yo mona ngaka bien simbika komika contre pouvoir te kuna okota te la politique te rien. Voilà, tiré là aussi les yeux, on a pêché bambote. Merci beaucoup de passage Dayo, merci de votre tout balandi biso, vous allez connecter, vous allez approcher ensemble. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor, la vérité
Gozen Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Maison Awatoza, chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto neyebi te. Yaka, tokisi na metro Chateau Daka yau. Daka yau awa. Uzomona kimbondo. Oh la. Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bina bila metro. Papa tabu kolo boya takuta kutamsanga. Bisa ngaba le bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza la magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé, ba mama bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba mama, banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokita mamumu. Ba mama oyo baza na besoin ya kosala ma forme kalingi azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa. Ola vimba. Non. Yo somona te. Oh la camotte. Eloko evanisaka mabala. Eza mpona mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension olingi soko moni ekoki koti wana. Sine kopasuka. Nakotela nakobongisa. Ezotraite tellement. Vraiment ngambo naza victime na meki yango. Oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa le poso. Produit côté dans légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto ezosalama légalement. Je pense que au moni ndenge za na ba rayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali ba produit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Boya tenango Nicole Malonga. Akosa bino te ye moto banda makambo kala. Awa toza boya tenango Nicole Malonga.